Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Henriette Kinumbushembo na telemi lisusu lelo pona émission ya soin des visages tokota kotaka na biso nyonso moko kolamba moko ba conseil moko ba histoire vraie mais ce to découvrir pe moi eloko ya ndenga kobongisa lo poso na biso il faut to salelaka lelo tozali na lisolo ya kobongisa lo poso ndenga kosokola lungu na biso ndenge tokosala soin visage na biso na tomate et bien basala ka émission na anglais na français ba miso bazali amba yoka kalingala ba yoka français te ba yoka anglais te ba kandinga ko sala te biso ko tokote ya ndenge ya lingala monoko mboka lelo tozali na soin de visage na biso ya tomate il faut etela makasi ça te tomate ya jaune toni tozana tomate na biso ya rouge boko mona ndenge tokosala tomate na biso ndenge tokosala na nani na biso ko gratter yango après ko gratter boko mona ndenge tokosala ndenge tokotiana mai nango ba bengaka sérum boko mona bo découvrir liboso yanga kosala nini na ngai oyo na zwina na gratter nanu tomate na ngandi na kwa kosokolela ngula ko lakisa bino ayo na zo gratter tomate na ngai naza besoin mingi na tomate oyo naza na besoin ya jus naza na besoin ya jus ya tomato jus oyo nde tokosalela mosala nyonso yango oyo nazo gratter bozomona ndenge jus na ngai ezokwea naza na besoin eloko mosusu te à part jus bandeko ifo komeka biloko nyonso soin de visage eza modèle ebele ya mafuta mbila aloe vera gel ya kikamba babengi concombre ya fruit nyonso ba fruit nyonso naturel okoki kosala nango soin de visage po eza biloko moko naturel bamisu basalelaka Pepsodent mpona babouton mpona makambo ebele ya citron ezali ya ani maleme nde tokoteli masolo yango bomoni jus naza na besoin se ya jus yango nde esengeli tomato eteli kitoko po ebimisela biso jus bomoni tozo gratter yango ndenge ezotikalaka bamisu basalaka pe ya pomme de terre ya ani nyonso eloko nyonso eza naturel ya avocat malembe tokokota na basi naza na besoin ya jus na ngai na sukisi yango awa na tie tomate na ngai awa bandeko jus nazalaki nango besoin yango wana eza na bambuma bokomwa nde tokofiltre yango mais avant na banda makambo nyonso na kosokola na elongi na ngai na savon na ngai na kosokola elongi na ngai oyo nazosalela savon ya Obia na banzi bana Allemagne bana France bana Bruxelles bana Amérique boyebi savon yo savon nyonso oyo moni esepelisaka yo musu ezaka na bambuma okosokola na ngwe elongi na fongoli mama ya ched na ngai fuba ndenga kosokola ke elongi ozosokola penza partout ngala ozosokola elongi na ngai na fongoli ya misu pona opi kosala masque soin de visage que ça kosokola elongi na ngai otamso elongi na ngai ta ba poudre faut kosokola elongi ta ba 15 minutes osokoli yango na sokoli na base bo bonde na sokoli elongi na ngai après kosokola na kopansa elongi na ngai na opansa makasi te mama na sokoli elongi na ngai tango na sokoli elongi na ngai na kozwa pusa kotoka menga nga jus na ngai yango oyo na kofiltre yango mpo nazwa jus nalingi te bambuma wana ekota na kati ya jus na biso kofiltre yango wana bomoni nde nazosala bomoni ndenge jus na ngai siko ndenge ezokwe jus na ngai yango wana nayebi mpenza naza besoin ya jus ntango nakosilisa kosala jus na ngai bandeko natie jus na ngai pembeni nakozwa ba oyo
nde nakopakola na elongi na ngai. Omande nazopoka na elongi na ngai nazwi kaka banini na biso ya tomate oyo etikalaki baposo nango na bambuma napakoli na elongi na ngai. Tatisa na elongi na ngai bien bomoni yango. Oyo eza émission bon. Na tango otango napakoli bambuma na ngai oyo nakofanda nango 30 minutes elongi na ngai fue kauka. 30 minutes nafandi nango. Tango nakofanda nango 30 minutes bandeko nakozongela na sokola elongi na ngai. Na banzi kozolanda na kitoko. Nafandi nango 30 minutes. Il faut élonguer kauka. Ouais, vous avez une toujours une explication, vous avez quand même. Na zui lisusu esi na ngai na pangufu. Malembe. Moko soko so frotter esi boye e ko salo mabe. Malembe na sokoli elongi na ngai, soit kaka la sisi ko sala boye na ko sokoli elongi na ngai soit na savon. Soki na silisi na zui siko mulangi oyo. Bozo mona mulangi oyo. Na kotia jus na ngai ya tomate. Botale na zotia jus na ngai ya tomate. Na sina filtraki yango ezata na mbuma moko te. Na kozwa na kangi. Bandeko batali na zui jus na ngai na tie awa. Jus na ngo ekozala ata ko umisa ngo te ko lekisa ngo libala te ko fa na frigo. Na frigide na na congélateur te me na frigo et ko fanda soki na sisi ko sokola mai mikolo nyonso afana pakola mafuta na ko zwa ka jus na ngai oyo e ko za lokola sérum na ngai na jus na mi pomper bozi na fungola ngo bozi na mukena fungola mlangi na ngai oyo. Bomoni nako pompa ngo boya ngo eza sérum ya tomato afana pakola mafuta na ngai na pakoli yango yango na kotika nango na elongi bande ko mafuta tanga sali sérum na ngai o na silisi na pakoli na elongi na zongi sango na frigo ata 5 jours na sali susu na sali suji mususu to na loki na sali masque mususu na tiango na frigo. To soit soko pakoli jus na yo te ba mama boko pakoli avant ko pakola mafuta aloe vera gel. Iko salisa yo avant pakola mafuta soko sokoli mai o pakoli yango liboso ko zo mafuta na yo o saela ka mikolo nyoso aloe vera gel za makambo ebele. Toko kende épisode na épisode boko ba tina ya gel oyo. Carton nango ba misuba luka aloe vera carton nango yango soko ke na shop nyoso organique okokutango o eza il faut soma ka biloko organique. Tango na pakoli jus na nga na elongi mwende na pakola ki na elongi jus na nga oyo ya tomato na kozwa mafuta nango na pakolaka soki na moi soki na selaki na butine nga na selaki na moi naza na sérum na ngai ya vitamine I ya mafuta na kozwa sérum na ngai yango oyo na kozwa na pakoli mafuta na nga na pakolaka d'habitude. Bandeko na banzi to suki wana bongo ndenge na bandaki ndenge na sisaki tango na pakoli mafuta na ngai o tango ekaka ngai bien na kolekisa ngata tina maboko na ngai c'est bon soki nini na nga mafuta na ngai kaoki bien elongune na ekozwa soki na pakola ka poudre pembe na nga na pakoli na sali maquillage na nga de sukangwana bambote na bino bokota kota na Red Kilumbu Shembo bomi abonné bokokuta masolo nyonso o eza possible bokokuta